Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Eunoi! Embazi! Bilungu byakuloi! Yangalala! Esengobi esengote! Qui est ce voca, qui est ce quoi? Ça évoque ça y quoi? En tout cas, te pési merci. Bango ba kanisa ka photo, mais photo te. Eso boyete, hein? Tout le monde qui photo, ah, bah, toi, il va s'assurer. Mais le colelo qui mon nommé sur le lot. Est-ce que vous voyez? Na oui, t'es où, bah, tikali, bah, président, ceux qui vont voyer la mission, bah, photo, ceux qui nini. Et solo, te pési merci, na komwa tata, moi, na paix, tata, mon centre. Batata bateya kibiso. Batata balakisa kibiso makamu mingi. Kambo ona koloba. Oyo bazalaka na nkamba. Tata mfumalongo papa de angenda lobi. Tosenga bolimsi lisumu ya Adam et Eve. Bandela kike tata asenga bolimse pa ya mama na biso bana ezaki boye mama pe asenga bolimse pa ya tata na bana bana bosenga bolimse pa ya tata na mama to salaka bien to salaka te alobike su to sengi bolimse nakenda kozwa eloko wana biso tobosanaka te te esika balobaki ke bolingo mibeko misala sikoyo tokoti page wana ya misala koreki ange moko apesaki elelo yo ba jeune ba bakisi ekomi bonier esengo bi esengo te mais tosilisi nanu te tolataka sak topakoloki putulu sak ya suka biso banso mboka mboka pays awa na kamba tango papa mfumambana azalaki awa tosengaki tolataki pesaki biso banso toyaka na maloba na ye oui tondimi toyambi yango kasi okweyisi nzete le même jour mayebo ekobota te alobaki mpe balobaki te oyebi yango mayebo yango ewumeli kasi yango iti banzela emonani emonani mpe emonani te oya boye mbongo kozila wapi nyonso tozosala ntango oyo tozali réponse ya bapapa
Papa elebe, naibite. Yakana na suki ozana likambo. Lesquels c'est comme jeune, bazali yo pe aux jeunes. Mon bangé contre jeune. Alors. Papa Fumalongo alobi na ke kozwela bino eloko wana. O nyonso zomona lelo yo. Yango bi yango te. Yango papa. Parfois oyebi likambo oyebisa biso. Papa oyo ba jeune baye na bulldozer ki bokonzi nyonso tu babongisaka d'abord nzela. Oyo ba bulldozer baza kobongisa nzela mpo ete mokonzi aya koleka na zamba teme na katikati ya nzela. Ndenge balobaki na Jean-Baptiste eli balobi avant nkolo aya yonde Jean-Baptiste okokena okobongisa nzela esika ya bakourbure oti yango tout droit esika ya mabulu ozipa yango o aplanir yango bulldozer oyo ezala koreki ezala bajene ezali nde bilembo po esika ya bakourbure yango nde koti yango tout droit esika oyo ezali mabulu babongisi nzela ezala malamu soko mosala ezali kosala ezali elemo mpo na nini tolingi tokoma na esika oyo mokonzi akosala likambo na ye kasi papa tozali koloba boye ntango Jean-Baptiste azalaki koganga bobongola bitema bokonzi na Nzambe ebelemi ye moko nkolo bokonzi azalaki wana nkolo Yesu kaka na mwangonga moke ye mpe akoti na mai ntango ye akoti na mai Jean-Baptiste mengai nde nalingai kozwa Baptiste mo epai na yo ye lisusu abi te ekokisa kaka mokano po ntango ye azalaki koganga bokonzi na likolo bokonzi na likolo nkolo bokonzi na likolo ye mpe azalaki kaka wana o nyonso na kati na bilaka tozali koloba yo pesaki biso prière notre Père qui est aux cieux biso tozali limola yango biso tolimola biso tozali bokonzi na likolo ezali koya troisième république ndenge bana basenge mponga nalingi kotia mai te troisième république biso tokosepela likambo wana alobaki yango déjà depuis le 24 avril papa Diange depuis le 24 avril 1990 oyo basakoli kuna boyoki ezali pona bino bana na ngai bana na Nzambe likambo wana basakoli kuna ezali pona bino mais transition ngo ekoumela ekozala vraiment pasi mulai mais baoyo bakosenzela bakosepela allez, il n'y a pas de turbulence ekoya. Wana toza déjà en 1990. Turbulence ekoya. Et turbulence ango pe biso tomoni koninga nango eye lingomba bat mususu ba bibi ba komi kuna pona kobunisa yo tata molio mosanto. Te ba oyo ba yeki mpiko ba yeko mona likambo yango ndenge banzela ebani ko fongwama ndenge peto bani ko kena na yango nkolo bilaka azalakane mosika te bongolo meso yowa omoni ezalaka te mais maman on abele la lokola soso le roi des rois mokili mobiwa bazali koyoka maman wana abele la kawana maîtresse alobaka français bien bokanisa te ke alobaka yango mpamba te de nkolo makambo na bilaka nyonso tu bongolo meso tikali kaka na biso ndenge président asengaki malamu totosa etina na ye mpo makambo nyonso tu bafongola nyonso ezali na maboko na mvoila pe elonga ezali na maboko na
yo moko kaka na ngonga na tango yo obongisi obweti kaka liso papa oza kobombela biso tango ezalaki élection na l'an 2000 papa Mfuma Mbanza alobi awa oyo ezalaki na gauche eke na droite oyo ezalaki na droite eke wapi moto akokaki kozala na likanisi te ke na États-Unis likambo wana ekokaki kosalema papa Mfuma Mbanza alobi etikali moke bino boza kotambolisa moko biso ntango yango ekokaki mokolo élection ezali kosalama kuna papa alimisaka na oyebisa secret bayebiso kaka balobi papa élection ebandi kuna na États-Unis yo lobi kaka na papa Mfuma Mbanza avani kaka pene po bozalaka musika te omoni oyo omoni o Zabaka Ntsabi ya Kilongo lobaki boko na Kikongo Zabaka Ntsabi ya Kilongo papa Mfuma Mbanza pe adieu fongola Kilongo bokei bokangani bino mibale ko bo tourner makambo na bino ndenge bosalaka na yambi docteur Gabel aux États-Unis bayaki docteur Gabel docteur Young et docteur Lewis bango misatu bayaki na accompagner bango ti epaye na yo na nzela aza koloba na anglais alobi oyebi na mboka na biso tozo comprendre te ndenge nini Obama a dû deuxième mandat. C'était impossible parce que bamindele na mokili mobimba bakanga ki balobi mwinda ko lekate mais ya leki ndenge nini azalaki vraiment toujours comprendre ni kamwana yekuta azalaki kolala na mbala moko bake ko ningisa balobi CNN balancé Obama president of United America ngai ezalaki surprise mais ebomisa make nanka nkolo bafongola nyonso bongolo meso tokoko bomba yango lisusu te et puis tango yali yango na bango bayaki tango boza ko solola ayibisinga alobi reverend tu peux tout oublier toujours en anglais tu peux tout oublier mais sauf le combat de liberté est un combat de tous les jours et puis ayibisinga alobi mokile ezali koningana bato baza kubituna bi mais est-ce que banaki kuna kosuka na Amérique babité ezali na puissance moko ezali na kati na mokili yango nde ko soutenir Amérique yo lobaki depuis 1921 makamo Amérique mais Gabela yeko yebisanga yango tango ye alobi bongo ngabi baza kokena ko vérifier makamo ezali nanka tango ye aye boza ko solola naye naza ko mona docteur Gabel aza ko pianoter na Blackberry na ngabi il est en relais avec situation rare aux États-Unis baza ko tuna ye apesa mutunu atonio et puis papa na soka yo lobi ne boyobi naza ko mema bino epai ya nkoko na bino awana na Kilongo nkoko azalaka kuna nkoko mpe azali nao yazali kuna nao yazali obe moto semo moko tango yo memi bango kuna bamoni Gabela bani ko trembler azali ko trembler adieu mpeve kuna na Kilongo tanga bani ko trembler bapese kiti bavani si Young akoti Lewis akoti bayeko bima bakotani bango misatu ce trois afro-américains best-seller batu minene aux États-Unis bankanga minene tango bavani balobi this is the house of the Holy Spirit c'est-à-dire oyo ezali evangeli ya tata molimo mon centre bango nyonso to babi yes c'est-à-dire nguya na banguya makambo nyonso to moni yango ezali ke magismo ye nguya makambo nyonso ya mokili mobimba ezali wapi mvoile ezali na nani tango bango babimi bake kopesa rapport kuna basekre bamakambo na nyonso tu bazali na yango na biso bana na yo tozali kotalela yo kaka notre père qui est aux cieux na kombo na tata mwana tata molio moso ndenge papa olobaki mayebo tobandi komona yango bino mpe bolobi soki eloko mosusu nabakisa
makambo mingi etikali nano fo tokokisa yango nabakisa. Papa yo lobaki okosala na ba jeune yango bongole meso toza prêt papa toza prêt. Nandimi nanga toza prêt. Merci papa. Bon, ça la programme est bien. Poto kokalika mwana lingomba mobimba. Ezali boye. Ba papa batika kimpioka. Pioka wana ti lelo. Nde fongola makambo nyonso. Oyo nyonso tozali kozwa. Ba anje nyonso. Na ba machine nyonso. Ezo kokota courant pe fo ezala. Bongo be bongo te. Bolobi nini? Papa tolobi. Papa tolobi boye biso bana na yo. Nyonso ezala maboko na yo. Biso tozali ba simple instrument. Yo pesa nyonso makoki nyonso biso ba instrument na yo tokokokisa pe nyonso ndenge olingi. Oui. Maman likambo etikali nde yango. Oto fongoli nyonso. Nzambe apangusa biso maya miso. Toyokanye? Merci papa. Pona lelo tosepeli mingi. Oyo etikali pe soki tobandi yango nakosepela pe ya koleka. Merci papa. Lisese ya mfumo mbanza. Nzete ekweyi kasi aussitôt mayebo nano te. Tala nano. Bamvula ebele eleki. Bapoudre nyonso na basaki tolataka eza na ndako ya Nzambe. Balobi pe totikala kotonga Yerusalemi. Na 5 mois alobi makambo mingi. Yango tuza kolandela. Ata bafingi ata balobi biso etali biso te. Biso toyebi likambo tuza kolanda. Soki tolongi nango pongi ya ndenge wana na yebi te. Yango wana bambuta bayoki likambo ya pioka totiango na mutu soki todemare tokosala bie tokosala te. Tokosala. Biso pe ijiki $20 nano bokokisi te. Ba mingi nano bapesi te. Ingeta papa nani bakokisi te. Na koreki pe nano bosilisi te. Ba mama pe na ba apaki tozo kobunda na bango likambo ke. Oyo basengi biso eza talwe. Me biso tolobi mayebo kobota. Ekobota be ekobota te. Ekobota. Ndi yango wana pona isengo toza nango peut-être papa Mbenza pe aloba. Merci papa ndengo pesi biso nzela. Loba kaka tokoloba pa ya papa ete papa olobili yango kasi koyo kofingama kocholama kasi yo ozali kolanda maye oyo batata batikaki oyo likambo oyo eza kosalema toza korepete kaka na message ya papa Mfumwa Longo papa Diangenda Kuntima
mokonzi ya lingomba ya yambo alobi ete soki totongi Yelusalemi te pasi na biso ekosila te. Epuis aki kolobela yango ete na mikolo ekoya bato ya mitema malamu pe oyo aponama mpona kotonga Yelusalemi toyebi papa mfumu wa Mbanza, papa de alunga na Kiangani. Litei na biso ya mama ndenga atei biso na tongo. Koloba ete mutu na bozwi aye na biloko nyonso mokonzi aye kotala roi Salomo, kasi mutu abozwi wana amoni ete oyo ayaki na yango ba or badiama banini eloko mpamba oyo Salomo azalaki nango eleki biloko nyonso o mokonzi wana yaki na eza boye. Yelusalemi eza na kilongo, eza na tempelo, eza na ndako ya mitino, pe eza na mai ya nkamba, mai ya sima. Biloko nyonso wana epesaka nini? Mapambole bomoi. Na oyo bapesi yo materiel, na oyo bapesi yo mapambole, nani aleki? Mapambole leki? Yango kaka ifo biso bandimi tosengaka. Donc litei mama atei biso mama sero lelo nde yango wana. Oya molimo nde eleki mingi nyonso. Oya molimo na mokili mobimba lelo eza wapi? Awa na nkambe ya solo ena lelo mokonzi na yango nani? Yango papa toza kopesa yo kaka courage. Outi koloba yango sikoyo eke ozali kofingama, ozali kotiolama. Papa kokipe wana te. Ndenge papa diangenda lobelaki yango ete soki tolandi wana ezali po ete te décourager. Oyo bakolobaka na français et que les tonneaux vides font que le bruit. Les chiens aboient, ne passe. Poana mitema na bango sala basi basala meba. Bazako te ya bango pe bazako yoka na bango te. Bazako continuer na mabe na bango. Ba mesana ko mela makila ya batu. Bazako continuer kaka. Musala na bango nini ko tromper. Po bakende ko kosa. Oyo biso toza kolanda na nzela ya solo yango esika wana. Toza koteya na biso nyonso. Ndenge papa dialunga na lobaki yango ete longwa ngangu wanuka yezako. Mutu aza kopesa yo litei yo sala mayele avant kolanda ye, avant ko répondre ye sala mayele. Soko sala mayele te okoyi kaka. Yango papa extrême ke oyo papa diangenda lobaki biloko nyonso oyo tozali komona lelo oyo papa diangenda alobelaki yango awa na nkamba. Awa na nkamba. Papa des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée. Nous décourager, ce serait une très grosse erreur de notre part.
vaut mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie. Les résistances de nos parents ont donné l'occasion de construire le temple que vous voyez ou bien vous êtes dedans en ce moment. Vous avez beaucoup d'imperfections constatées. Quand vous voyez tous les bâtiments, vous dites, oui, là il y a un vide, ceci manque, oui, c'est vrai, il est beau, mais nous voyons qu'il y a ceci, cela qui manque, etc. C'est pour dire que dans notre vie même, matérielle comme spirituelle, nous connaissons encore beaucoup de vide. C'est ça qui nous excite d'aller toujours de l'avant. Nous devons tout faire pour combler le vide que vous constatez dans ces bâtiments. Et je pense bien que chacun de nous fera tout son possible pour combler le vide que chacun, au point de vue spirituel, a. Même moi, j'ai beaucoup d'imperfections au point de vue spirituel. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par construire ces bâtiments et maintenant doter Nkamba de tous les éléments de base pour rendre la vie à ceux qui nous visitent une vie facile, leur donner les occasions de vivre comme ils vivent décemment chez eux. Hier, quand nous sommes arrivés, ou bien ce matin, et quand j'ai constaté les grosses lacunes dans des maisons où on vous a logé, ça m'a beaucoup travaillé. Ça ne m'a pas donné l'occasion de me reposer. Pourquoi? Parce que je vous ai donné un peu l'occasion de voir là où il y a encore beaucoup de vide. Or, ce sont des choses de première nécessité. On devait démarrer par construire de beaux bâtiments. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Ces bâtiments que vous voyez, nous les avons commencés le 12 octobre dernier. C'est pour recevoir dignement les personnalités qui nous visiteront. Et prochainement, quand vous nous rendrez visite, certainement, vous ne serez pas dans la même situation où vous vous êtes trouvé ce matin. En arrivant en Kamba, on vous a logé dans des bâtiments où il n'y a encore rien. J'étais moi-même, franchement, coincé, on dirait étouffé. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vide. Mais je m'en excuse, nous avons voulu tout d'abord rendre ces bâtiments beaux, les finir avant que nous nous engagions à faire d'autres dépenses et donner l'occasion aux amis qui nous visiteront prochainement de dormir dans des maisons et qui sont réellement dotées de tous les éléments de base. Mais sinon, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois que vous foulez les sols d'Nkamba. Je sais très bien que je vous recevrai encore plus tard si le bon Dieu le voudra. Mais je sais très bien que si nous les suivons avec foi, nous aurons l'occasion de nous revoir. Sinon, je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et que je continue à vous faire souffrir. Et tantôt, nous allons encore reprendre la route et souffrir de la même façon. Réellement, j'ai la honte, mais j'ai la joie parce que le bon Dieu nous donne de temps en temps l'occasion de nous découvrir le devoir que nous avons encore à faire. Parce que quand nous voyons que de Kinshasa jusqu'ici, il y a à peine 225 km, mais la route nous a paru très longue. Pourquoi? C'est à cause des 72 km et qui sont encore à un état malheureux. C'est pour cela que nous avons connu cette situation. Mais nous espérons et qu'à l'avenir, le Seigneur aidera. Nous trouverons quand même les gens de bonne volonté qui nous aideront à faire de cette route une route macadamisée. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que peut-être vous viendrez à votre aise. Nous faisons de temps en temps un voyage aller-retour pendant la saison sèche. Nous pouvons venir en Kamba le matin, dans l'après-midi nous rentrons. Mais cette fois-ci, ça a été très long. Je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et surtout de vous avoir logé dans des conditions les plus difficiles. Kimbangiz moye. Tolandi te. Yango papa topesi yo courage. Eza makanisi na yo moko te. Me batata
tikaki likambo yango pe yo moko oza koloba yango ete ozali kosala mai oyo batata bazali kotinda yo. Donc papa kozonga nsima te, ye moko papa Mfuma Longo alobeli yango siko tokoki kose décourager te. Soki ose décourager papa pe biso soki tose décourager wana topesi nzela epai ya Satan. Azwa nzela akozwa nzela te wana uti koloba awa nani papa dangenda abanaki kolobela mpona mboka nini, mpona nkamba yo papa yango maloba mingi eza te ndenge biso baijeki tosenge yango. Donc papa soki likambo mosusu ezali kohésite te, yo pesa kaka mapamboli biso tokosala. Ngana silisi nanga wana papa kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Ngakutu ndenge na yebeli soki ofingi mutu ekole na nzoto ekole na ngote opupulu yango eke nango. Yango kutu ezali ke ofingi ozotindela continuer kuna biso toza te tali bango wana kilo bamemisi yo komisa yango te yango totelemeli. Ok, nga mpe nalingi ntango nyonso tozalaka ntango nyonso ndenge batindi biso totonga ngai moko te biso nyonso ensemble boye te mpona lelo bajeune tosepeli tomoni toza na esengo likambo ya mpioka kaka baplace mingi bazozela biso tokokisa likambo wana soki tokomisi courant partout bokomona nini tokosala yango kaka naza nango na motema tokokisa mpe kotonga bandako wana na nkamba ndenge papa tolandi ye. Tukofete le 12 octobre tuyibi te ukuyela biso le 6 avril 2026 bato bakoya ebele ntongo yango totindaki bandako wana tosilisi na yango te tosilisa yango bato bakomela oyo tikali tokoloba bango nsima toyokani encore une fois merci bajeune pokokisi biso likambo toza kozala jeteki ya moto asuka azolanda nyonso oza koleka jeteki bozali ni bozali te ndenge namoni ke jeteki oye bajeune balakisi bino bofongola nzela bajeune oye ya bino eleki be eleki te malgré nanu tomoni yango te kasi ya dirige jeteki boleki bango bakoya na baloso papa jeteki
azali na kati ya ijiki. J'étais équipé à Pesaki Mbongo Tosombi Bidozer. Dirigeant pe à Pesaki Mbongo Tosombi Bidozer. Ezala Fliki, Ezala Koreki. Bisonde ijiki toza mama na bango. Voilà. Bango nyonso. Ingeta papa. Na apaki. Apaki pe aza mwana biso. Ah bon. Afki pe aza mwana biso. Ah bon. Ah. Vous êtes riche alors. Toza très riche papa. En tout cas. Tomoni yango. Sika ezali kaka tomata na mesa tolia. Bio. Boko baloso. Papa so osengi tokoya nango. Ya bio. Ya bio. Tokosola na papa Mbenza akolakisa biso ndenge tokosala poto ya nango. Posoko kimie o baby. Papa Mbenza yoki. Pona lelo to sukisi wana to silisi na kombo tata mwana pe tata mulimo santo. Amen. Papa boke no rovana. Imbangismo ye. Bajeno ye. Papa okolimbisa biso soki un bon dirigeant azali awa totonda nzambe sanzola nzambe haleluya. Nani muta kwa Antone yango? Totonda nzambe sanzola nzambe haleluya. Merci papa. Totonda nzambe, totonda 1, 2, 3. Totonda nzambe. Alinga biso atinda mobi kisi ose tala esengoyo ye abongisaka elingi komonana totonda nzambe alinga biso atinda mobi kisi ose tala esengoyo ye abongisaka elingi komonana tala nanu bakoko na biso nani ayebaka tokokoma boye tala nanu esika touti bandimi tobatela mibeko Alléluia, sanzola nkolo, tale sengwesi ebelemi. Alléluia, sanzola nkolo, tale sengwesi ebelemi. Tala nanu bakoko na biso. Nani ayebaka tokokoma boye tala nanu esika touti bandimi tobatela mibeko Alléluia sanzola nkolo tale sengwesi ebelembi Alléluia sanzola nkolo tale sengwesi ebelemi. Tata Simo Kimbangu Kiangani oye! Nzambia moyo mfanje Zulu yentoto oye! Bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu lusia musu ndubudulo tutambuli kwa tata nzambi munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
amis téléspectateurs de la Ratelki, la radio-télévision Kimbangiste, vous avez vous-même vu en image comment Papa Simon Kimbangu Kiangani a reçu ce somptueux cadeau, ce joli cadeau, ce précieux cadeau de l'Union de la jeunesse Kimbangiste. C'est vrai que cette vision de Papa Djongé Ndakuntima qui avait été vue, voilà, cette jeunesse qui va le soutenir avec la construction ou le ravitaillement, tous les projets de Kamba. Aujourd'hui, nous voyons le fruit, le bulldozer qui a été présenté ce jeudi 16 octobre 2025 ici au siège international de l'église à Kimbangiste. Cet engin, voilà Maman Gloria, qui va servir pour la construction des routes, la construction, voilà, des zones qui ne sont pas vraiment appropriées ici à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. En tout cas, cet engin va beaucoup servir cette jeunesse qui ne cesse de soutenir les activités de l'église, les projets, le ravitaillement aussi, puisqu'on ne doit pas oublier que la jeunesse kimbangiste soutient aussi l'église à travers le ravitaillement de Nkamba. Maman Gloria, dites-nous encore plus en lingala. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo na banza tosala kintinsani ya batata na ba mama biso de cette cérémonie. Voilà, voici le bulldozer, amis téléspectateurs de la Ratelki. Vous le voyez en live. Ce n'est pas une histoire, mais plutôt c'est une réalité. C'est le fruit de la vision de Papa Djongé Ndakuntima qu'il avait vu. Ba mama bobete la batata maboko. Kasi boye bakake mokile ezali tour. Ba mamoye. Banga. Voilà. Kasi pe tolobaka awa na Nkamba. Sugo ganye na tongo, ganye pe na poko. Kasugo ganye na tongo, poko ganye te a match nil. Ngana sera toujours si ma maman. Alors, Europe. Batindeli biso kamine ya mibale. Bebe koye ba jour to relaxa yango. To yokani hein? J'ai combattu déjà. Aïe. Tobondela. Tu vuti di fundo de motondo, tu ide malongi, tu sali de salo, bete si tu vamana, nge kuvamana imutuko. Muna tukwenda tukala, vitentu sala manima, wakengisa sumbule onza bya kalepi, muna zola kwa ngesi mwane mwanda vela. Amen. Luenda kembote. Voilà, chers téléspectateurs de la Ratelki, en tout cas, vous avez suivi comment s'est déroulée la cérémonie de la présentation du bulldozer, un engin présenté par l'Union de la jeunesse kimbangiste Ujiki en cycle. Voilà, Maman Gloria, dites-nous comment s'est passée la cérémonie, le message de papa, comment il a reçu, est-ce qu'il était content ou pas. Voilà, il y a aussi des téléspectateurs en Lingala qui veulent aussi comprendre comment s'est déroulée la cérémonie. botonzi mama emalone pe botonzi na bandeko nyonso bozali kolanda biso na ntango oyo bino bonso bosili kolanda mpenza na bilili biso bonso lolenge touti kozala o liboso ya ndako ya tata mokonzi wa bule Papa Simon Kimbangu Kiangani lolenge bilenge ya yamba ya ye basili bongo komema masini oyo tokobengaka engunduka to pe bulldozer
na misala ya botongi kamba eluselemi ya sika nde tolandaki bosenga ya papa président ya IJK